Bandeko na biso ya bangolais, émission oyo eza pona bino. Émission oyo eza 100% angolano. Ou bien angolanos, ou bien angolana, ou bien angolanas. Donc, émission oyo ezali 100% angolaise. Bofungula matoi, botika bilobela mwanza, biyokela mwanza, bikanisela mwanza. Bandeko bangolais émission oyo eza uniquement pona bino. Boya na sengi bino boyoka. Kanda te zoa te boya koyoka. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na biso bangolais. Makambo na koloba ekosepelisa mingi te. Mingi bakosepela te. Me na sengi bino kaka boyoka, bovanda, bomitia na place ya kibomoto. Bokanisa après avoir koyoka makambo yo na koloba ekopia bino kanda. Tangwa koyoka yango tala fami na yo. Tala bisika outi. Na bisika bozo kende. Na Angola ndenge ezali. Tala entourage na yo. Tala batoyo olingaka. Tala oyo lingi pona mikoleko ya pona bana na yo. To pona bandeko na yo. Likambo na koloba ezali ya Isabelle dos Santos oyo l'État bazolanda ye na justice etant que azali milliardaire ya monene na Afrique pe ya Angola. Bofungula matoi eza pona wana. Bandeko kozala na milliardaire na mboka reconnu mondialement, légalement, pe mbongo na ye bayebango bandakala. Alors, ezali bénéfice ya bana mboka. Bandeko Unitel ezala compagnie ya nani? Ya Isabelle dos Santos. Compagnie oyo ya telecom, ya telefone, ya monene, oyo esimbaki ba communication nyonso ya ye. Bandeko Isabelle dos Santos atangi na ba meilleure école ya monde. Ya planète Terre tozali aza mayele. Abala mubali oyo atika biso azalaki mayele dokolo. Papa na ye moko azalaki mayele. Azalaki na banque de Kinshasa ya munene ayebi makambo ba banque. Isabelle asombi ba banque. Ba travailler na ba banque. Ba investir na Portugal na bamboka ebele na ba banque. Ba travailler na ndenge moko légalement ya bien. Lelo oyo ekomi Isabelle Muyibi. Isabelle balande na justice. Isabelle batindele Interpol. Bandeko. Soki lelo Isabelle mbongo wana to azwi likambo eza te
bozangi milliardaire. Pe mbongo wana ekosala eloko moko te pona bino. Metangu Isabelle aza na mbongo, aza milliardaire, azali à l'aise na mboka na ye, akosala, investir toujours na mboka. Na ba commerce te, na kandonga te, tsumbiri tekiri, wana te, créer ba société, ba fabrika, pona ko fabriquer, azana capacité ya kosomba ba machine, azana capacité ya ko former ba ingénieur, azana capacité ya makambo ebele grâce ya liboso mbongo oya ye milliardaire na mayele oya ye na ba relation azanango na monde oya azali. Donc azali mutako négligé te. Même ikoto na makambo yo baza kofunda ye makambo mosusu soki eza ya solo pauvre peuple angolais, bino bozala kaka nsima na ye. Tala eza maseki te. Na Angola wana soki bozali na 100 milliardaires lokola Isabelle dos Santos, en tout cas boza na tina po benga ba mindele bapaya baya ko investir ebele te. Boko benga muke. Po mingi pe o bayaka ba créaka ba fabrikate ba société te. Eloko bango basalaka oyo angolais asalaka déjà kandonga koteka tsumbiri tekiri. Bangolais bakende sombaka biloko partout dans le monde na ba conteneur te basomba. Angolais baluwaka ba bateau te aya koteka biloko baluwaka. Angolais aluwaka ba cargo ya avion te aya koteka biloko baluwaka. Donc ko investir na kati Angola ezosenga te baya kotekelaka biso biloko oyo si esalama quelque part. Angola ana besoin wana te. Po soki bandi baya kotekelaka biso lobi nango bakokoma na ba petit commerce. Komona a boutique moko yaka na point kuna mopaya moko mutasalago. O bansumika ba taxi ekoma mutu moko asalango. Wana di n'importe quoi. Wana bangolais bana mboka nde bakosala. Bokoyoka a pan shawa ezalaka susu te. Bangolais basalaka susu pan bourre te. Bangolais babosana kosala lipa. Ba boulangerie ekoma ya bapaya. Wana eza ko investir te. Wana bapaya bazo sakana na mboka. Yango wana ba milliardaire baza nécessaire ba milliardaire lokola Isabelle dos Santos. Abandi ko investir na mboka partout tango papa ne ya vivant. Légalement mbongo nepe ya soin. Azana ba capacité nyonso azala milliardaire. Influence alukaka pete. Po ye moko aza influent. Papa na ye mukonza mboka président. Ezate lokola aza mona président. Bo traité ye moyebi. Mbongo o papa na yibaki yango ya salela. Non. Na entre bango na famille akoko senga pe quelque chose pa papa na eto likambo boy. Maza mutu a travailla yemoko aza innocent. Aza vrai milliardaire. Mbongo na ye eza propre. Na lobi bien. Ata makamwa mike zali c'est possible kokozala. Ba milliardaire nyoso mokili. Bazalaka pe na mwa likambo moko ya moke.
me bino boza na tina ya kokipango te. Kaka kosala fete na kati ya Angola boza na milliardaire. En plus azali première na basi na Afrique. Motaleki na milliard azate. Alors bandeko bangolais bofungula miso. Na mokili moko te na kati Afrique wana, na mboka moko te bakanga bambongo na ya buto moko ayibaki mbongo ya mboka bazongisa na mboka wana namona yango te. Soki pe bazongisa namonaka bisika eshanza vi ya bapeple ya mboka wana te, lipa ekita te, bandako batonga te, ba usine basala te, armée babongisa te. Mais na kati ya Angola batonga partout. Transport ekomaka partout. Alors tango banzela eza bien. Ba transport eza bien. Même babindele bazotika bamboka na bango pona ko investir te. Mais pona ko luka musala pa ya Angolais engagé. Pambate ezali malamu. C'est comme mboka lokola Angola eloko ezo manke yango wana. Ba milliardaire angolais baza nécessaire bandeko. Milliardaire na mokili oyo, pays oyo eza na ba milliardaire ebele ezali pays moko ya makasi. Siko na kati Angola tango boza na 100 milliardaire foko yeba mokili banoningana. Ah oui. Aza na capacité ya ko investir na ba société ba fabrika oyo ya kosakana te. Mbongo ekoloba. Akoki ko forcer armée ata armée la makasi. Akoko force ko longola chômage. Donc ko créer makambo ebele grâce à ba milliards. Pe milliardaire ya mboka na ye epesaka ye valeur pe tiaka ye à l'aise. Ba politicien ba respectaka bango koleka bango moko. Biso na bapoto awa mutu nini akoleka élection aleka pa ya milliardaire te bolobelanga. Mokonzi nini ata wumela na pouvoir ata ye moko aza milliardaire. Pourquoi akoluka toujours ba milliardaire batia ye maboko? Parce que baza puissance ya nyonso na mboka. Ezali bongo bandeko. Bapaya mosusu balongwa bakenda Angola. Ba société mosusu bazala na mbongo muke. Bato wana bakoma na ba société ya minene. Bakoma ba milliardaire koleka. Isabelle dos Santos. Bazwila ngope kaka na ba société basalaki na Angola. Mutakoloba na ye muyibi azate. Azape mayele te koleka Isabelle dos Santos. Mais Isabelle aza mwana mboka. Donc ezali bien na kati ya mboka kozala milliardaire lokola ye. Ezate lokola azala mwana président. Soko za mwana président boza bamiyibi. Mbongo ya koyiba non bandeko. Bowela intérêt na bino na ya mboka. Intérêt ya mboka na ya bino fitila bana na bino ezali ba milliardaire ya mboka. Botala makambo ezoleka na poto awa. Kaka na année oyo 2022 bobeta na internet ba milliardaire boni bakufi. Bokomona na bamboka oyo makambo ezobima bitumba ba milliardaire plus de 10 bakufi. Tilelo baliwa na bango ezoyebana te. Pona nini? Po bazali
bato ya minene oyo basimbaka mboka. Bamosolo na bango na bango bato bazali bato ya kosakana te na planète oyo. Yango wana bangole bozala sima ya Isabel dos Santos. Na moma oyo pona nini nano akangami te. Botini na Interpol makambo ebele. Bofundi ye partout na bamboka mindele. Pona nini akangami te. Pamba te abotama kaka na makila na biso te. Abotama pe na makila ya mboka oyo babungisi quelques milliardaires mikolo yo. Alors bango bazalaka na posa ya ba milliardaire na bango. Balengelaka ba milliardaire lokola liki. Maki kutu tokosa kobatela ngo. Sikoyo ye mama oya ye azali ya mboka wana. Alors nakosukisa makanisi te me bino moko bokanisa. Bazobatela ye kitoko na mosolo na ye. Bobosana te ye pa bota mwana moko. Mwana wana azakaka ya Angola te. Azali pe ya Zaire. Ya Republika Demokratika ya Zaire ya Congo. Congo Zaire. RDC. Bazali batu ya RDC. Mwana ne aza susu kuna makila kuna. Koko na ye ya mundele aza na makila ya Suède. Bisika bakundaki papa oya ye akufi. Alors mbongo ya Isabel ba milliard na ye héritier na ye ezali mwana oya mwasi. Aza pe bebe te. Akola. Ye pe atangaka na bekol ya munene ya planète oyo. Bagarde bakengelaka ye ndenge moko na ba prince ya Angleterre. Alors ye akotikala milliardaire na mbongo wana. Po Isabel bokozwa na bino yete na justice. Pamba te aza innocent. Pamba te a travailla clair. Pamba te a travailla transparent. Asomba ba banki. A collabora na ba banki. Asomba ndamba banki. Asala makambo ebele. Na ba client na ye baza sima na ye. Alors futur milliardaire ya mbongo na ye ezali mwana wana ya mwasi. Mwana wana ayebi famille ya papa na ye malamu. Ayebi ba papa kulutu ne na ba papa leki na ye na ba tata mwasi. Esuki wana kutu te ayebi na ba koko na ye. Voire même ayebola mamfumbwa, ayebolo balingala. Nazotia commentaire te. Mwana ya Isabel dos Santos bel et bien alambaka mfumbwa kitoko. Likayeba kisalaki ndeki ezanga te. Na pilipila mbuma. Donc, autrement dit, azasusu mukongo. Alors, mwana bongo, milliardaire, bakongo bakobwaka ye, bakobwake te. Bakobwake te. Na bakongo, ba milliardaire kutu, babunga. Nayebi pete soye bazalaki, me bazalaki. Ah oui. Sikope ya mbongo bazali na Angola, me baza ba millionnaire, ba milliardaire te. Reconnu pete mondialement. Yangwana bandeko, foko batela Isabel dos Santos na ba bien na ye. Pazali tout simplement innocente. Pazali oligarque angolaise. Fierté ya mboka bendele. Aleki même président elelo na influence. Voire même pouvoir na libanda.
nakanisa bokomprendre ngai. Bandeko bangole bokanisa malamu. Ga Papa Robo na sukisi awa. Tchau. Oi, meu amigo, você não está errado no seu posicionamento, mas uma coisa tem estado a me inquietar e eu preciso aqui que vocês me ajudem. Isabel dos Santos nós conhecemos por ser filha de um renomado presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos é uma daquelas mulheres que nasceu num berço de ouro, foi criada num berço de ouro. Isabel dos Santos foi projetada para ser uma mulher de sucesso. Isabel dos Santos, ela estudou nas melhores universidades. Isabel dos Santos, ela foi ensinada e reensinada a ser uma mulher de sucesso. Como todo empreendedor, tem um capital que pega-se para investir em determinados objetivos empresariais. Isabel dos Santos é uma dessas empresárias que um dia desse com bastantes oportunidades dentro da política, podendo ser deputada, vice-presidente ou o que ela quisesse ser dentro da política, Isabel dos Santos decide também ser empresária. Isabel dos Santos cria várias empresas e uma das empresas é uma empresa de muito sucesso que nós conhecemos, que é a Unitel. Nós sabemos que a Unitel praticamente era a única linha telefônica que nós tínhamos em Angola. Unitel é uma empresa de muito sucesso que gerou muitos lucros à empresária Isabel dos Santos. Nós também sabemos que Isabel dos Santos tinha muitas ações em muitos bancos de sucesso, e não só dentro da República de Angola, mas na Europa e por muita parte do mundo. Isabel dos Santos, dona de muitas linhas de supermercados e grande empresária como nós conhecemos. Isabel dos Santos, ela gerou vários pontos de trabalho para angolanos. Isabel dos Santos era conhecida por nós, não só por ser filha do antigo presidente da República de Angola, mas como também uma empresária de sucesso. Nós não estamos a conhecer os feitos empresariais da Isabel dos Santos agora. Nós conhecemos os feitos empresariais da Isabel dos Santos ainda quando o pai era presidente da República. Então vocês vêm aqui me dizer que tudo que essa mulher tem é roubado? Vocês vêm me dizer que as empresas dela nunca geraram lucro nenhum? Então, se o trabalhador é digno do seu trabalho, com ela é diferente? Porque se ela roubou ou não roubou, isso eu não sei, não tenho nada a ver com isso. Mas de uma coisa é certa: contra factos não há argumento. Porque todo o povo agora grita que é o dinheiro de Isabel dos Santos de volta em Angola. Mas nós sabemos ainda que Isabel dos Santos é uma das únicas que investiu no próprio país. E os lucros que continuam a ser gerados por suas empresas que agora foram passadas para o Estado, onde é que está? Porque as empresas não foram à falência. Então, alguma coisa está muito errada. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinho soy à Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinho soy à Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc,
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.